perfectionné. Plus que son nom. Makambo toboya kilobi. Et comment autoriser? Plus que comment. L'issume comment nango perfectionné. Plus que son nom. Makambo toboya kilobi. Et comment autoriser? Plus que masula kobangolaka motema ye. bato bakoma sekoluka oya lipamone yesu yakayaya Yesu yakana yo. Awa toza na entrée ya Mont Fleury. Entrée ya Mont Fleury yango oyo tozongi lisusu na chantier ya rivière Mapenza. Bokoto bosabone, bopartage, bolike. Lelo toye na Mont Fleury te. Entrée principale ya Mont Fleury yango oyo kaka ndenge tomesana kolakisa bino yango. Lelo toye kovisite chantier na biso ya rivière Mapenza. Awa na cadre ya qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui doit être fait. Palper du doigt réalité. Tolakisa bino ndenge babuka ba immeuble awa na entrée Mont Fleury. Ba immeuble à 4 niveaux, 3 niveaux. Ba villa. Batu ba lela. Nini basali nini ezo salema. Tomoni awa toza na Mapenza 2. Rivière Mapenza yango wana. Mapenza 2 na ngambo Mapenza 1. Mapenza 1 tomoni déjà. Mapenza 2 tomoni déjà trottoir aménagé. Adieu papa Marcel Ntinsukiansi. Papa Marcel Atikibiso. Que son âme repose en paix. Awa tomoni chaussée ya bande moko eza nano opérationnel te. C'est-à-dire toza na aller na retour. Adieu Christian Manzo champion. Que son âme repose en paix. Bana quartier Joli Park. Na Mapenza awa bazolela. Mur de soutènement construit en pleine construction. Awa tomoni chaussée à bande moko. Allez simple. Un trottoir déjà basi batongi. Tende komona ngo. Santo Thomas, palper du doigt, réalité. Mapango, oyo babuka yango oyo botala ba mur. La clôture mususu bazo zongisa ngo à peine. Mapenza 1 na Mapenza 2, mais misala ya Mapenza 2 et avancé moins ndambo par rapport à Mapenza 1. Ndenge bokomona ngo à niveau construit, chaussée bétonnée, bordure placée, trottoir
ménager. Bokoto rivière Mapenza yango oyo otala oyo basali awa na Mapenza babetelo lisolo te opalpe du doigt réalité ndenge tomesana. Béton esukeli awa awa bazo protéger la tuyau ya régie des eaux, tuyau ya régie des eaux yango ozo protéger yango. Manifestez-vous dans les commentaires Mapenza ya Ngoyo. Aucun croisement Mapenza des écuries. Mapenza des écuries. Après, tozonga Mapenza, hein? Kabali solo. Élargissement Yali ya rivière Mapenza pe construction ya mur à soutènement na modernisation awa ezosalema. Tomoni ngambo oyo tozotambolela bien déjà ici avancé ndenge basali trottoir bacoulé béton pe batue baplace babordure. perfectionné makambo toboyaki lobi lisumu ekoma nango perfectionné makambo toboyaki lobi ekomi autorisé tozana des écuries yango oyo awa na pont Mapenza ezo continuer mais totikali ngambo oyo misala lemi Vous s'abonner, vous partager, vous liker. Santo Thomas. Qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui doit être fait. Chaussée oyo esalemi ngambo oyo yango oyo wana tozalaki na ngambo ya Montfleury awa toza na ngambo ya
ya magasin ya Kintambo magasin awa tona Hôtel Malebo ndenge okokomona yango awa tomoni caniveau te kote oyo caniveau eza te peut-être que bakoya basala pe basala trottoir te basali kaka chaussée en béton tozobanga chaussée ekoma transformé na rivière soki neti mai est débordé parce que mur de soutènement nanu esili te Santo Thomas palper du doigt réalité Kabali solo tomoni mur de soutènement ya ngambo wana eza molayi par rapport à mur de soutènement ya mopanzi toyebi te soki ekotikala kaka na taille oyo ou bien ekomata ekosengela curage fréquent ya rivière pour éviter inondation pe débordement ya mai awa bokoto tomoni caniveau ezongeli nde ngambo oyo caniveau yango oyo awa ememi mai na rivière kuna caniveau eza te bana quartier Joli Park bana Montfleury Mapenza 1 Mapenza 2 transversal etikali kuna toye kopalper du doigt réalité awa nyonso bandako ezalaka tala lelo oyo babuka nyonso mpona moderniser merci na bino nyonso ndenge bomesana kolanda biso 3 Hectares Production TV terrain à terrain 3 Hectares Production TV image réelle ya ville ya Kinshasa mbongo na biso ba contribuable congolais ebimaki awa yango tomipesa mosala kosala suivi ya nyonso oyo ezosalema yo pe misala ezosalema epa na bino nano omona yango na 3 Hectares Production TV benga biso komela biso tokokende yo pe omona misala ya kote na bino awa tozobima nguma croisement Mapenza na nguma perfectionné makambo toboyaki lobi lisumu ekoma nango perfectionné makambo toboyaki lobi ekomi autorisé motema ye